na mbé d'hôpital nga na sali 6 jours na coma makamuna mona ikuna nga moko témoin yango lelo nazo témoigner nzamba zo mona nga mais parti oyo le 24 le territoire biso nyoto toza muluba za mukongo za muswahili za mwana za mais soko landi ba parti mutusu okomona kaka bato ya mboka na bango ou bien nini onde parti e osangisa ba congolais nyonso Tequila, le roi Rassol, le roi de la forêt, Bato Bayebi, Nakata musique, Nazali au cadre Nakati à ACP, en même temps Nazali membre Nakati à DRC parce que Nazamon a Poto. Je crois que nous avons début un certain temps, en mouvement où Zali a 11e mairie, 10e mairie. Ça prouve une fois de plus que non, Ngobila est le vrai port d'attache pour population congolaise qui n'ose pas s'attacher. toke porte na ye ata tona problème ou bien na cas ya décès mpe na kani naza kosoutenir biso bongo tokotika ye bongo kaka vraiment ntanga soutenir biso asali parti politique te sikoyo lokola asali yango tokoti mpela na kati atulelo ke pousse biso nano tout d'abord respect na ye oyo apesa baartiste na baartiste nyonso soki amoni ata ndenge atambola boye na kokende kotala babalabala soki amoni oyo jamais akotika boye fo atia loboko ne na bouche motema ne ya malamu elengi ata okomi na porte ne ya ndako bayebiseka baartiste bakuna oloba boko omoni moto ayebi valeur na biso soki ayebi moto ayebi valeur na biso ndenge chantilly kobila mbaki ayebi biso atuka mboka ekokona mpe biso tosali moko mingi ta babandefa mpe ayebi ke bajoni ye oyo mama liba toza na esengo wana za mwana mboka nde tolobi nde baya balobi bandeko mosusu balokolege balobi wana za mwana kini donc biso nyonso bana kini toza na nsima Chantilly Ngobila. S'il vous plaît, vous les Kinois, je vous serre ma main droite. Venez nombreux pour pousser Chantilly Ngobila pour aller devant. Est-ce que vous avez Voilà, journal le 28, Kinois, Kinoises et toute la population congolaise qui boya otala mwana ya sika mbotama ezali kosalama na stade de Martyr.
continuer à demeurer la partie. Nalobi azana no gouverneur nanu alongwete ACP za ko kondi yo linga longwa akolongwa pele lote tozana ye ti azape mwana kin bon parso alongwe et c'est parti ko kufa azana makamso ko sala te akokuba pe jour akope ministre akope député akope l'embouchement ite azaka kata Kinshasa biso pe tozana ye kama ye voilà mama linga pe toza mama linga mbote wali penza mama moye ko pesa maboko na kelsi mwa mboka nasiko bilamba pona ntongo ama ya Congo nini penze pousser bino kote loka komele ba ko de kati ya ACP en tout cas que pousser biso nano tout d'abord respect na ye o ya pesa biso artiste na ba artiste nyonso soki amoni atandenge atambola boye na kokende kotala babalabala soki amoni jamais akotikobo fotia loboko ne na bouche motema ne ya malamu eleki ato komi na porte ne ya ndako bayebiseka baartiste bakuna oloba bokote omoni moto ayebi valeur na biso soki ayebi moto ayebi valeur na biso ndenge Jatiningo Bilambaki ayebi biso atuka mboka ekoko mpe biso toseli moko mingi babandefa mpe ayebi ke bajoni ye oyo mama liba ozoyoka donc jamais biso tokoki kotika ye po aza mwana kini ayebi nde toliaka kwanga na Thompson ayebi yango namoni tala nde babalabala iso eza te tolande po aza gouverneur po il faut kotala no tout d'abord olamu ya moto mpe aza kinoa pire mpe mokonzi ya mboka aza kinoa pire il faut boyebaka avant à la partie politique, biso artiste comédie doit toquer porte. Kotoke biso toquer porte na attends on a problème. Ou bien na cas décès, bien na kani na ko soutenir biso. Bon to ko tika ye bon ka vraiment tanga soutenir ça sali parti politique te. Siko loko la sali yango to ko tibela na kati. Baba kino balali. Kisiko bako fe. Balamuka. Eza ville eza biso bakinoa. Balamuka penza balamuka. Mbote na bino nyonso message na bana kini ya so ambe d'hôpital nga na sali 6 jours na coma makamuna mona ikuna nga moko témoin yango lelo nazo témoigner nzamba zo mona nga eloko bayebisaki ngai yandi mosi tala maladi oye nango babanda ko soigner ngo na Congo mele benga batu na ya mai ndombe ya nini ata me parti oyo le 24 le territoire biso nyonso toza muluba za mukongo za muswahili za mwana za mesoko landi ba parti mutusu okomona kaka bato ya mboka na bango obien nini onde parti e osangisa ba congolais nyonso ezala ya libanda biso ba diaspora ezala na bato bazala awa alors soki biso bato libanda deja toyiye koko bana kini bokolalela nini benu kuisa bambangi nyonso parti yo yayi parti tabongisa mbwala yo yayi bambangi abandundu dala parti yo yayi beva yula mono betukotana ki parti kaka mozi yo yayi ya mwana na beno ya na beto Jatiningo Bila ya saba mpasi ya bantu ya ekipa ba kambu nyonso ekipa makambo sport ekipa musique ekipa social vraiment beto nyonso betvanda na ntima na yo vraiment merci vraiment kana zo songa bokomona pe image nazo songa na implanter partout na kate na Djobo. Voilà. En tout cas dans une semaine je vous promets. Merci Banakin boya ebele. Merci. Vraiment elle on a roloba vraiment on a biso tozali bana ya este tobengaka autorité morale Jatiningo Bilambaka grand bwana c'est-à-dire premier citoyen de la ville province de Kinshasa. Donc chie bote batoto ya este unakamata Goma, unakamata Bukavu, unakamata Kisangani, unakamata Kindu Manyema. Manake hii ni parti ya kribi yote ya Republique Démocratique du Congo. Tunaita batoto bote kumakwe nyonso ya Republique Démocratique du Congo biko ville province ya Kinshasa. Ni parti ya kwanza, ni parti ya maana inye kunasaidia watoto wa ville province ya Kinshasa
ni parti nye natoka iko na souci ya population ni ACP ya son excellence premier citoyen de la ville Jatini Ngobila Mbaka. En tout cas batu wote mnyo unayua kuna lala ushingizi. Usiseme kwa tu parti ya Bakongo bango banakulongofya. Usiseme kwa tu parti ya batoto ya Bangala, hapana. Ni parti ya Kongole wote iko mu province ya Kinshasa. Manake ni parti yetu. Tutatia mkono, tutamsukuma mbele. C'est-à-dire Jatini Ngobila Mbaka. C'est-à-dire ACP, viva, viva, viva Jatini Ngobila Mbaka, autorité morale, Fatih Beton, président. Yes. Merci maman. Mbote papa. Ouais, toza na sengo wana za mwana mboka nde tolobi nde baya balobi bande comme par le collègue balobi wana za mwana kin. Donc biso nyoso bana kin toza na sima Jatini Ngobila. Na kosenga na tout le monde. O yebi ke aza mwana kin. Na minute oyo aya to soutenir. Mokonzi na biso Kinois. Ozolanda biso tozala sima na ye na ba oyo nyonso baction nyonso oyo aza kosala tozala sima na ye biso ba Kinois tolinga te tolala tolamuka s'il vous plaît dans le bana français s'il vous plaît vous les Kinois je vous serre ma main droite venez nombreux pour pousser Jatini Ngobila pour aller devant. Est-ce que le remabé? Dans le remabé? ACP viva! ACP viva! ACP viva! Viva Jatini Ngobila, autorité morale, Fatih Beton, président! Abotama na Kini, abotama na Lemba, abotami na Moamba, aye kotanga na Poto, apesi kuna misala, aye kotonga Kinshasa, aye kopesa misala, lelo akoma mokonzi, aye kobongi na Kini, aye mbonga motote, atongi na mbonga vile, Jatini Ngobila, Voilà, journal le 28, Tokosenga na ba Kinois, Kinoises et toute la population congolaise que boya otala mwana ya sika mbotama ezali kosalama na stade de martyr na mbotama wana mwana wana aza kobima azala makilo ya mebele 4 kilo 5 kilo toyebi te mais azala mwana moko ya kitoko kombo na ye ACP. diaspora bote bolobi ete bopesa maboko mpe ya mboka mbokula kati sanga politique ACP otia pena bayiboka basipani na adhésion oyo toza kosala lelo ekotikala sujet ya batutu donc biso bana poto toyaki tofandaka awa nao baye mikolo toye mpo na adhésion mpona kolakisa bolingo toza nango na gouverneur Jatini Ngobila Mbaka aye na vision moko eloko na ina bela bino vision ya Jatini Mbaka euti epa nzambe basali na nzambe bapesi batémoignage mpo mona bato bakolongwa de partout babekisaka bango te bakoya na adhésion na bino bajournaliste ndenge bokwati boyebela boye mpo boyoki ke tozali na mutu moko aza na susi ya mboka kombo na ye Jatini Ngobila Mbaka mwana kisasa ya solo donc yango oyo toye awa omoni kulutu nango yali awa jina wa jene sokofeta ye mutu na ntango toyaki ya bazaiko mutu komonaka makambo nyonso ezoleka oyo bamisie nyonso ti biso toye kolanda nga komonaka Joel na misie ya grand zaiko nakende ça fait 40 toa na poto soki tozongi awa mpona tata wana oyo naki fanatiki na ye jina wa jina tina komi pembeni na ye ti tofandi na poto tina ndenge toye esengo mingi na bajeunesse ne boali awa namoni ke jeunesse
il y a des journalistes, il y a un comme ça Moussala. Et là, on m'appelle un gouverneur. Mon gouverneur, les journalistes au Bazaliawa, Bazaba Geno, Balingi, Batombola yo. Ce qui m'a dit, Yali, à Mopeng Sabino, pour qu'il ne vienne pas naïe, bon, mon abopoto Zaganamo. Merci. King Tequila, le roi de la forêt, Bato Bayebi, Nakatra musique, Nazali au cadre de Nakatia ACP, en même temps Nazali membre de Nakatia DRC parce que Nazamo na poto. Je crois que on a début un certain temps, en Gouema où Ezali, on a 11e mairie, 10e mairie. Ça prouve une fois de plus que non, Ngobila est le vrai port d'attache pour population congolaise qui noise pour s'attacher. Bilongo Boyebi, ah, tu bien à Libongoni, Ngobila te. Libongo tu bien à Ngobila. Alors Ngobila Zali, Libongo Oyo, les bateaux congolais, les bateaux RDCP à côté. Donc il y a un moment du Mikolonioso, tous allés à la diaspora. Nous avons voulu accompagner l'un de l'autre, qui est aussi membre de la diaspora congolaise, qui est notre président d'honneur. Donc vraiment, nous sommes très contents. Ngobila Mbaka, pour la salle kitoko ya kosala et biso à partir ya awa tozomema ACP na États-Unis to banda na Dallas ti toke na ba state nyonso tu ya États-Unis. Donc bana Dallas boyeba que we are coming ACP in Dallas first, then in USA. So all of us, we have to help Mr. Jantini Ngobila Mbaka. Yes. So everybody support Mr. Jantini Ngobila Mbaka for ACP. In French, it's ACP. In English, ACP.